Pepe Kale nga mko suka tukutana na agence. Bazo voyager pas voyager la suka. Bato kanga fera na kofi o kita sosomo ebimi. Mundangandanga na cimetière basundere ko ba kunyo ko la mona muke. Moi mutu soka da vivant ba e baraté ba maramba sala passe kazo bunda. C'est que on a monsieur ezo pi oganga. Bako mona bango ba koya bate, bango yeba pa mbongo ezali. Wana ba yeba kazaka. C'est moi. Fera ça zo bate, amona mukete, amuta di bombate. Iya zo banga mona mukete ça ndenge nini? Non, on doit soutenir jeunesse bazo lelo. Faire gola soka finga ki tout ça qui besoin ba attention na e aibi pourquoi ça là qui en met déjà banda Pepe Kale ya panya atika biso toye awa na oizali tombe na ye na cimetière de la Gombe ko rendre ye lisusu plus encore ba hommage hein, to mais un peu ko se souvenir encore na mémoire na ye banda atika biso le 28 novembre 1998 voilà déjà là masolo ya kini ya lelo eza information to memeli bandeko nyuso bo mesana kolanda info 6 bo mesana kolanda Rebecca Bilendo na oizali masolo ya kin voilà merci beaucoup na bandeko nyuso bozala rawana déjà là nous sommes là avec sa grande famille c'est-à-dire sa famille là ses enfants aussi sont là bien que bana msusu bazana potomi balé bazana kinyawa mais il y a encore la famille élargie la famille restreinte bandeko na yepe bazali awa toye penza oizali na tombe na ye cérémonie oyo na rosenga bino bolanda penza malembe ndenge koleka et puis il y aura des témoignages ba préoccupation na part ya maman Pauline et puis na part lisusu ya bana na ye et pourquoi pas na famille ya musique ya tika empire bakuba les acquis orchestre na ye tokozwa sous ba intervention ya bandeko wana par rapport à la journée à Lelo. Déjà un grand merci parce que vous pesa biso confiance biso info 16 vous allez toujours wana branché connecté voilà tolanda belema oyo tolanda ba témoignage oyo tolanda cérémonie oyo et à tout de suite. Bonjour président. Bonjour ma fille, bonjour. Oui, eza ebele ya bato bazolanda yo en mémoire ya journée oyo eloko nini oyo yozo retenir en mémoire ya Pepe Kale atika biso 19 ans déjà. Oui, Pepe Kale hein Dominique qui est moi musakata à Londres vraiment Pepe Kale qui mutuna yo amuli mabasa vraiment que lelo tofandi na esika ndako na suka. Pepe Kale nga mko suka tukutana na agence bazo voyager pas voyager la suka vraiment comme tout qui na ye même tanga kufaki biso tukunda Pepe Kale vraiment que na peu information bilo sa Pepe Kale pa na ngai ba trophée na ye même deux chemises na ye za pa na ngai vraiment que tout bongisa comment ko zuluka ko sala moi eloko mke pour Pepe Kale yango Sandra Bumba mishonoka empeza ko ndomba se omoni yango aba bango bayaka wate mbunga eba yaka la bango te mais de toute façon vision sans danger et ça ya mulai yango mona que na profiter na remisa mwana moko na docteur eh bien nani wana Sandra Mpongo on a préparé anniversaire à maman na le 15 janvier yo vraiment que merci que na remercier déjà maman na moni pe mobali na déjà au bokilo na biso azala bokilo na biso atia ka biso te mais au tala il y aura combien des artistes ici le bango ba yaka pona mbongo là il a l'argent de bailler mais nzoka eloko yo eza mutuna pe to lingi to tuna parce que tout à l'heure là toti ko sola na fiston ya pania jusque là à part peut-être presse na o izali non faut la presse internet voilà faut différence biloko wana presse oyo linga coupage était presse comparé à biso lelo sunga asan danger ba na poto c'est presse internet hein Sandra Bumba ba ebinga pour internet papi maibelanga Pierre Mputu na Nov mbote na ebisa yo eza mamingi soki ezalaki mbongo moni commission la presse madoda yaka tala mwana so ya oyo nazo ko former o azana bolingo mingi afanda omoni parmi bana oyo tokotikira ona silo kufina nga ta Kongo so kufina ni madoda azaliti yende mutaotika na héritage na tanga kate azali muntu talaka d'abord bolingo eloko po yabo c'est d'abord l'amour la compassion mais les gens on a mbongo kaka mbongo mbongo excuse mbongo panani pas moi la Pepe Kale Pepe Kale je crois que ngana kona na ba association matanga quand
ka association ya Congo na matanga bato kanga faire na kofi okita association ebimi mundanga na cimetière basundere ko ba kunde ko la bona muke mon association et surtout que mo ebembe na ye matanga na ye ezalaki pena matanga moko a problème parce que jour déjà matanga ezobima na fikini tozalaki wana bakiti ezalaki te na salle ebembe mususu utaki wana le président Masumu ayebisi biso ke ebembe mususu ezalaki wana yango bazwi tana ya kota bakiti te or ebembe komaki na fikini kuna ba 16h eloni esalaki bongo penza vraiment que guerre ngi bandaka kezonga na ngoka parce que miko na kangaki munoko na konze ma yuma na bango ngaza guerrier mundanga ndanga za muta an PTCT mais bango bi aza muta an PTCT pour ba wole matanga wana mais ntanga la soki mundanga ndanga na kitambo tina mama yemu surtout ba des marches moi j'accuse les familles des artistes ba famille artistes ba comment mon bongo hein et comme mon bongo pona bango et puis sur de Lausanne semblé et comme mon bon à Koufi mbongo mais de toute façon tu regretter que ndenge bali mundanga na soni c'est la honte ça là mouvement na yo ayo granga de qui na boité sikoyo papa Chaka Congo problème sous ces alaki parce que avant mundanga Koufi avant ebembe na ebima madame première dame ya mboka na biso Olive Lembe abengisaki ba artiste nyoso na kingakati ne biteso zaki au courant mais maman nga soye mukanda asa mukanda zali na wala kisongo tana moni na okisango ba mama zo yamba ba comédien nga de solowe parce que ba 500 ba kolongola même ta 100 moni akuna makitoko mais non seulement c'est ce que ba yebisaki mama te ke ba zaki ba yebisi mama te ba yebisaki mama te montela mais na ngo rien ko ko guerre maman moi mo ba yo anosanzo et bien bon soutenir Anasanzo. Ni n'était pas Anasanzo, de donc ils sont les locaux. Mais bah on va bouder bah beza yete mutape ce espace na fikini wana eza yemoko président Masumu mutanuki ba biloko wana. Non ça l'action mama peut-être au conseil rabin. Tozo qui interview na président Masumu, il y a même interview oyo bandeko balanda ki info ses ba moni yango ndenge président Masumu a détaillé abiba artiste comédien nyonso bazo bango ba soutenir te baza bazoba malamu na ye papa njere ndimande biso kenza la kisayo tozwa ki sa dizo za la kisayo je crois yango sa dizo zo mukana kisango sa dizo yango tozwa ki ministre après ça dizo ba kena réunion abio iseko de la mundanga zali te ndena mama na sanzo azu courage que luka place na fikine plus grave dans dimanche jour J agina pete mbalti azagina lisio kunda ite nden mama lo sanzola kembango pa burgumesi ya nsele ndale lisi bake bwaka bundanga ko bwaka ko jeter akoti ne comporte akoti bena na kati nsele na lobi kinkole oya mabe artiste moko te à part ça isam na zakini wana na nani Caleb bakendaki te yango mama omoni biso ko sakate moni bien de gratuite ba pek biso ofele mundanga ngoti na l'accès susu o ba tamu ba kosa kabino kuna non pati kosa pamba vona ke o ezali mukanda zela monango voilà je crois yango o za mukanda oyo ebimisi mundanga ata 1000 fois afuti na morgue même na kitambo afuti 1000 fois tenga saki ba démarche wana bati kosa bato je crois que nani munda ya ke ba okene mwana bande mo fanse na moyi mingi olobisera sima rezo comprendre zela luka mukandango soto kozwango mona ke bati kosa kabina lukuta na bango voilà je crois yango oyo yali lever du corps ya mundanga c'est un danger. Hein? Mais Eloni sali que voir même ba élection ya artiste et ça la maté tilelo et puis artiste ba comment marcher na ezali grand désordre bazo ko organiser ba activité des autres des nangote en PTC ça la association ba comédité hein et ba Masumu ko ça l'association libre asa ndaliza mikanda l'état biango ce n'est pas ngara banga en PTC pour wa pekisa non moi je dois une contribution na ngaza matanga. Mais bango ba wela ki bokonzi c'est pas tous les comédiens ba en PTC tout le bango vérité mais ba mundanga en PTC faut wala batanga wana son toyoki mais ngana ko kutala c'est que on a monsieur ezo pi oganga mais de toute façon à sans danger vraiment que maman nanga bevir ma cheki na zaka fier nango maman Clotilde Reine ça c'est love ba fier on est là ye au monde te elle ngoko kate au monde ba mise boni ba ko yawa so au monde bango ba ko ya oh ils avaient des âmes oh ya musala on a salaka ils y a des passions ngai
pour kosunga baninga yango mona ke asa danger babundisaka ngo kaka mais bakokate. OK, artiste à danger tozongi suna lisola Pepe Kale. Banda kufa 19 ans. Est-ce que Sokoda et ce qui par rapport à la famille à Pepe Kale par rapport à makambo oyo yali Sokoda Pepe Kale il y a jambon à Sokoda jambon à ma on a marché ba biloko Pepe Kale mais okomona bango ba koya wate bango yeba pa mbongo ezali wana ba yeba kazaka c'est moi mais là nous sommes quand il y a NPDC pas des artistes qui n'ont bango bongisa ngo songa na bongisa pas des artistes. Mais de toute façon, maman le coup la bloqué guerre. Ngana zali formé, hein mishonoka. Ngaza guerrier tout formé. Premier serment misi ebisa bango ke ereba sali siko bena poisa siko ba ke non. Association ça on sali on fait ça na bit nango, na objectif nango. Il faut tout na bango mais ma papa, association sala bit nango zali nini. Na makala 3 ans. Tony Boli à 4. Afandi kunati. Si on a ya ba combien ba saki muninga makala si okango mundanga nanga bele na hotel mokolonine. Ah non ça c'est la comédie pas de sakana batndo ngwana maman mais maintenant en tout cas na bisayo na zongi si emishonoka BBC noka na zongi si esprit guerrier amuli mabasa mono ngakabo premier ministre le tout pour ça moi mina jabu bon retour au pays yango na ebisio maman tana uzwana ba yena no ba image wana cimetière wa so to tambu sina to tambu na kolela omona ko ba bwaka baninga ba monoko bali abati bo ba kondo za wapi ba mama nani ba nsengu dangenda azangana kama nini ba bien nini kama matiti non ça c'est de la blague mais de toute façon na remercier vraiment parti Kotinga merci Kotinga te papi maibelanga toujours beau continuer Patrick Chas bas bo l'embaté vraiment que Hassan danger bazo bundisa ngai mais ba bundisa ngaka dans le vide. Okay. Objectif atteint. Papa Chaka, artiste à danger. Tout le monde est artiste, surtout artiste oya lelo. Dans la musique, parce que quand on parle de l'artiste, tout le monde est batunyoso. Na musique, esprit est kotiwana, esprit polémique et banda dans kala, mais esprit le sous ezo bakisama mikolo ya ba guerre, Kofi Ferré, et Fali na kati et tout. Ngana faisait conseil na Kofi azali mutu faut be respect. Mais faire ça zobate amona mokete amuta libomate iya zobanga mona mokete ça ndenge nini non on doit soutenir les jeunesse bazo lelo ba jeunesse bango ba ko changer to que to lo to ba vérité ba ya ça nini na musique ba sala nini lelo papa mosengo bengisi ba artiste pour ça rébellion to zangi na salle to zangi na studio malonga ça je crois que ngana lobi na remercier ja leki na faire à la fondation ba kobenga bino asa si fondation faire gola nga kutu ko na bi carrément je soutiens faire gola bali espoir à lobi donc pour na Kofi le quoi azo se respecter ta mi kitana niveau faire yangwana otiki peut-être qu'on peut permettre faire à mes campeurs ko kitisa ko kange morashi wana non si ya respect pour la respect ya mais en tout cas personnellement en tout cas maintenant je dois soutenir faire des gola parce que baba leki baba na oyo to ba iloka sikala nani na kiti na biso isa nga soni comment ki ba mutu la Kofi mutu munene ayimba ba sale minene na kiniswa na mwana kola faire ça mwana eti je crois que soutenons faire gola mon papa mon konzi ali mutu na biso mais façon na ya lobela ka fan la kisango kitoko côté en tout cas na ko ke landa mutu alingine ngata en tout cas moi j'ai fait beaucoup pour les artistes en retour ka ko finga ko seka tout ça wate après to ya ba soki to zali na habiter. OK, question sur Papa Chaka Congo lelo penye zali 19 ans plus il y a ezali banda papa Pepe Kalati Kabiso na habité famille etikala mama Pauline azali bana bazali okolo banini pona ba musicien oyo penza batikala lelo ba omona mo eloko basala nini pona famille abandonnée bango bana matanga te so yo akonzi bakozande moni ba yembango pamba yo bango minanga biso ba konzi ngo pe vraiment na zongo zo dikamo ke samina matanga ya nani ya mondanga mama lo sanzo akena koluka dibulu paki mpapa kimbuta na se ambula bazo ba ngondo kunda bazuyoka ngomone bo yango atini bango pa ministre kiti des arts samedi monsieur wa sala kate ba artiste to so gazé non solo na mwana ngana. OK, merci beaucoup. Là vous comprenez que ma solo en solo na Papa Chaka Congo est belé donc doye na ngambo awa ya DJ Abdul.
Papa, bonne santé. Santé, ça va très bien. Merci. Ok, à l'occasion, il y a Ozali Mémoire, il y a Pépé Kalo à Tikabiso, 19 ans déjà. Étant confort, il y a Pépé Kale, parce que tous les gens Biso Nyoso, à Tikabiso, Benami qui est. Donc, au Kolo Banini, pour la famille et Tikala. Bon, en tout cas, vraiment, premièrement, d'abord, merci Nabino Presse, Obo Pensée, Bobo Sanité, journée inoubliable. Pépé Kale, pour Nanga, Azala Kipe, Azali, monument, éléphant, Negemo Banda Obenga, éléphant de la musique africaine. Il a tellement innové, Marambe Belé, tu as découvert après Liwana. Moi, je suis vivant, je suis baraté, je suis la passe Kazo Bunda. Mais après absence, jusqu'à aujourd'hui, il a laissé un grand trou. Et 19 ans pour Nangaï, et c'est un la presse. Mais je suis un peu désolé de voir que nos artistes ne respectent pas le mort. Parce que nous à l'événement, parce que le 28 novembre, la journée mort, ça facilement. Après ici, on devait voir un festival à l'honneur de l'artiste. Les abambo comme sous grand nora bango lo ba no bazo bota masima ba ba histoire ndeni parce que baza ba grand ba sala mambebele ministère à culture s'il vous plaît tout le monde ba papa la biso ba grand Kale balela ba papa la biso ba taboulé ba kenda ba king kester ba taboulé bango tout ba papa wemba ils ont pleuré pour la culture ne peut pas mourir aussi longtemps à des artistes. Nous on est des DJ aujourd'hui mais on est des DJ chanteurs, on est inspiré par cette musique. Pépé Kale, grand Kale, la musique aujourd'hui, ils sont plus là. Mais qu'est-ce qui fait le ministère de la Culture par rapport à organiser de festivals? Le 19 ans, on aimerait voir un 20e anniversaire, on a un grand podium. Il y a beaucoup de sponsors au pays qui peuvent mettre de moyens pour que des artistes, des fanatiques, heureusement. Est-ce que tu crois que le ministère de la Culture n'a pas soutenu les artistes en Boka? En fait, moi je pense que Bangote Fobaya vers l'artiste doit être organisé pour aller parce que c'est toute une institution. Et ça, le ministre Avandi a évité que tel artiste en a quoi, mais il y a des organisations. Mais tout le monde à chaque fois qu'il y a des organisations des artistes, Limbongo, Panzani, Bitumba, Finga Kinga, tu vois, tout ça là, ça voit qu'on n'est pas sérieux nous les artistes. Il y a un budget pour les artistes, mais et que ça il y a des fonds qui sortent, il y a des millions qui sortent pour des artistes. Ben millions et qui n'a pas poche parce que nous les artistes, papa n'a biso. Quand je parle de nous, papa n'a biso basala a au baena sima génération asika c'est que de bêtises, la polémique à la connerie au mona mukolo do finga mona muke fingi mukolo. Voilà, directement nous passons à Kofi Olomide. Je cite pas le nom de quelqu'un mais c'est très triste de voir ça parce que batouana bazo olo ba comme la bamaza ba mikolo un papa un vieux que je respecte beaucoup comme Kofi Olomide, grand prêtre Quadraco Raman ou asala mbele na mboka o lelo ba tout ce que na ye na ba mikolo tout basala ba nzembo belé lelo faire rigoler soka finga qui tout ça qui vous ba attention na ye aibi pourquoi ça là qui mais c'est regrettable. C'est quel conseil que nous donnons aux gens? Ça dit moi on parle en canton on peut dire moi ba nega lelo net 14e année yango na musala au mona petit mo bandi ya inane ya lekina te va finga yo pour na ngala azu éducation ba vie ba finga. Vous comprenez? Si on appelle la musique, on a finga mutuloko neti jiben piano. Il faut na banda liboma. Na banda finga mutuloko la. Mais ceux qui mukolo se respectent, ils appellent un jour moi la commenter. Yo, ils sont ebi manquement respect mukolo, c'est que yo marambasa la pour la ngai c'est déplorable. Ça veut dire yo ne moza boye. On cause la jeune fille, mais so fingi maman moko. Au fingi un jour mo boye. Na mabe maman ba mona ngote ba mona ke mon oiseau poli, azo finga maman na ndenge nini. Mukolo peut se respecter, moi la muke se respecter. Mais la musique, toi na posa marambona te. Toi na posa ba mémoire ya bato boye. Onga na mapango. Te kata monda muna, onga na za mutuka, organiser ni pona mutakufa. 19 ans. Ata fête mo salamité. Fête to bateka fête pona lia sosoto ko mela masangate. To mela masanga chaque jour. Fête pona mémoire, on met ba ça les a ébélés. On met des instruments, on invite des artistes, les gens viennent faire des photos, on présente ses vêtements, on présente ses trophées, on parle de lui. C'est une fête comme ça qu'on veut. On ne veut pas venir pour nous, on a besoin d'en monter. Peut-être baïde ou tipanayo. Est-ce que vous pensez ceux qui ont eu baïde ou na tient sur papier ou proposer artiste ou peut-être travailler na Pépé Kale puis boké na ministère à Culture ba répondre. Je lutter na sola ba vie na ngalo ka ba papier texte. Fitanga to sola na papa la biso ba dit le ba na poto ba vie belé godé le fumo de soirée to vie. Qu'est-ce qu'il faut pour revenir en pire raison? C'est faut recruter ta jeune. Nga ba lo ba on se faut recruter ba jeune dans un pays ba jeune ba o yemba na empire.
moi je viendrai. En dehors de tout ce que je veux faire, je viendrai comme artiste. Parce que Empire Bakuba, eza orchestre oyo, et bimisi ba génération à musique. Ba wenge ba s'inspirer na ba Empire wana, ba zaiko ba na otala pelis na ba Empire. Empire lolo, Pepe Kale en anglais, en quelle année? Pepe Kale faisait des musiques de 3 minutes, en quelle année? De 2 minutes même. Il chantait en anglais, en français, il voyageait partout dans le monde. D'abord, ça a l'histoire facilement. Némo pe baro baro kufa baro régner les lois baro ça na baro kalaming itena ba jeune bazoya. Donc ba ninga raté ba sa bloka bongo parce que bango ba so ba mapango na TV, ba voiture. Pepe Kale avait des voitures, il a tout laissé, il y a des parcelles qu'il a laissées, sa femme est là, maman a son papa pour il nazana. Bah il rappelle que bango pe ba okoma pe histoire boy parce que ba okola et puis voilà quoi, c'est très triste. Moi, je suis dans les démarches, c'est vrai que je suis pas peut-être la personne mieux placée, mais avec de relations que j'ai, avec de portes, on sait où frapper. On verra l'année prochaine l'activité à 20 ans. En tout cas, vraiment, nous avons prêté sur vie. 20 ans, on a vraiment aux amarambo dans le soir. Ok, pour clôturer, et là, nous avons détesté la musique, il y a les lots, soit les artistes, il y a les lots. Il n'y a pas le respect, il n'y a pas le respect. Et puis, ce que je demande aussi à l'autorité, il y a la piraterie qui continue, qui tue les artistes. Jusqu'il est mort, je ne pense pas qu'il aille peut-être 1000 € ou 10 000 € peut-être d'une pièce théâtrale au Yajoua. Mais il faut tenir compte de l'organisation qui parle c'est ça que j'ai dit, tout de part de la sérieuxité en fait. Bateau bazo encadré Makambouana. La base, moi je suis au travail, la structure au travail. Info 16, respect, vous sentez qu'il y a l'organisation. Tu as un salaire, Léo Sorosate, bateau baroya aussi un micro, faut bailler baké, yo zalaki. Il faut bango Info 16 ba communiquer sur Moutumoka existe, tu vois. Mais le ministère de la je sais pas qu'est-ce qu'ils font avec. Tant mieux, mais je souhaite que tout va changer. Parce que ceux qui m'ont tué, ceux qui m'ont sapiment résoudre le problème, c'est que tout le monde n'a pas si. Donc voilà. Par rapport à cet événement, qu'est-ce que tu diras à la famille des Papa Kabassé? Courage à maman Pauline, Toti Kaete. On n'a pas l'argent à lui donner comme tous les artistes, mais je crois que Bolingoto Laksae, on a travaillé dans Boutou Lobby, mais la Kati Pongi Nanga, Nazonga Kunanga la Tongo, mais la lalité pour ce dernier rendez-vous. Neba Moussoupe Faiba Sala, tu es obligé Bolingote, Bolingo Zare, l'homme va communiquer en Moutute, faut botamanango. Courage maman, 19 ans après, à Tozasu Nandaku, mais 20e année, en tout cas, à Tek Konzomuke Mouke Torosa dans une année. Torosa et l'euro m'aura bien pour te commémorer 20e anniversaire à Papa Nabiso. Ok, merci beaucoup. Merci Info 16, on est ensemble. Ok. Voilà, merci beaucoup. Na bandeko nyoso bo mesana kolanda Info 16. Vous apparatez na ba masolo akini nyoso parce que to lukakato informer bino na bandenge nyoso sengeli. Déjà là, to tu ko j'avais interview à ba famille ba veuve Chaka Congo, DJ Abdul, ba to nyoso bomoni. Siko tozo kotana na kati to poursuivre ezali cérémonie à l'élezaki juste kaka dépôt ya gerbe de fleurs et puis to rozonga sima pour to pesa na peut-être au revoir.